déjà bonjour et bienvenue. Nariti ma showbiz. Bonjour. Nariti ma showbiz. Bonjour ma mélomane. Et bonjour madame Bellevie. Nariti ma showbiz. Ma voisine. Boye bela. Ya Gabi. Ya Gabi réponse Neza Kambo. Ya Gabi. Voilà réponse à Gabi. Ya Gabi. Monsieur Bandi Mabé. C'est que tu as monsieur Bandi Mabé. Ya Gabi, ça va. Ya Gabi a besoin de le 27. Le 29 de les kits. Donc ya Gabi a eu une attention mati. Ah bien kaza atakuta ngo zela na bien ka. Nzambe. Ah ben. Et Gabi attention mati poni. Ya Gabi attention mati. Pona ni. To yebite. Ya Gabi à un hôpital, tu habites tes amis, et dit à Nini. Ya Gabi, moi j'ai pris pour toi. Toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Tu vas voir des choses de belle vie dans l'année. Toi tu ne mourras pas. Moi je vais mettre mes genoux sur les terres. Je vais prier pour toi. Ya Gabi, toi tu ne mourras pas. Jamais Ya Gabi. Toi tu seras avec belle vie. On analyse à moi des marches. Chica. Ah non, belle vie à la diable. Bellevie, gauche à Cristiano, droite à Messi. Moutouna et Karim Benzema. Moupandi ne boye, eza Marcelo. Soko tali koto boye. Ah ok, na Brésilien nani Neymar. Non lobano tala Bellevie bimisa batana nyoso. Je commence les listes des fois des femmes. Tendresse. Miss Lolo. 3. Yagola. 4. Bolokoko. 5. Yemo Mamuteke. Nzambe na ngai. Émission ekotaki. Na lobano. Mes amis, je compte les nombres, les deux fois qui sont, c'est les Bakouk. Barési. Moura. 3. Décaré. 4. Barési. 5. Lekechou. 6. Oya Sam. 7. Oya Maya Kalamu. 8. Oya Zara Veni Kauka. Zuma. 10. Essaya. Nzambe na ngai. Toma babimi na bango. Badada batikaki dada na Karine Mputu. Banoso na mama Léa Ndaya. Parisienne. Jika de Jika. Bavandaki wana baoza ba mama Léa Ndaya. Ko bakeni nzela moko. Alezu bazuka photo dada na Karine Mputu akati. Siko zuma plein o batu nyonso tu baotena ba TikTok. Oh, surtout live, ils ont bella pour na Bellevie TV yango moko batala. Siko na lobi Zuma. Pourquoi vous êtes comme ça? Bah yo qui sera si la Sony. Sony ndeni bien. Non, franchement, bazo ça si la Sony. Pour comment bozo mona que eloko ça mi plein. Mais bango ba yolo ba lisusu awa balobi eza nango lokuta tini bazo ba voisin en plus ndeko na biso mususu aye awa alobi eloko bato bakotaki wana bazalaki bato obino bokabeli bango ba billet tout ndeko na biso mura abi bokabeli bango ba billet na sens nini parce que en irresponsable bazalaki na salle bato ba okota po ba image oyo bato ba okota ezali ay bato ba okota eza bana mike balo bavana na babumbu ba ataka bien te yango nde bino bopesa bokabeli bango ba billet po bakota na showbiz. Tomoka PD okobonga te yango kasi mezo ko makabo pota moyana baloprade quand même mais 10 000 $. Aïe pe na délégation avant personne dit mais c'est il faut ça bon quand même et bon il peut te na mbongo c'est bon ba yeba ngo il va yebi ke ba na mbongo o mo ka mamura ba mazoba baloba biloko ba réfléchir te ozo réfléchir te na nya loba ni la patron na zarane pe la patron côté si comme lobi ça peut si delta 10 000 $. C'est quand même bon, 10 000 $, c'est beaucoup. Hein? Ou quand même 10 000 $, kapamba boy. Tu peux foutre les séjours né hôtel. N'est pas yé mon côté. Ah, en délégation. Nzambe na ngai. Donc
merci pour me reconnaître que Belleville est ici dans Mbongo. Merci pour me reconnaître que Belleville est ici dans ma capacité. Merci pour me reconnaître Belleville. Ah où tu connais la showbiz aussi la tia ko kufa tu connais la ngote. Ce qui ici la zaki na Mbongo na qui fêté 5 ans na Béatrice. Ah Bianca. Merci ya malamu que et là on appelle ça bijou la reine merci parce que ayela biso libumuko de makolo soso. Merci bijou la reine. Ya bijou riboti kaye. Ai boti kaye hier azali na programme la binote boti kaye. Ai boti kana bino hier. Merci pour bijou la reine ayela biso makambwana. Ayela biso makolo soso libumuko. Ça c'est un pardon. Yé de ya loba na olimbi sauté au finga pula ye yeza muta n pour n da pour ba kendaka na mama Kalunga tane ba comédie ba telemelaka Anse Luzolo président Anse Luzolo ya asenga pardon s'excuser pour na ba grande sœur na wana siko boni ya gabi ya limbiso ka aliani ya na makila na makemba bien ngoboye ouverte et puis ba comédie baza très à l'aise. Non, ça réplique. Ils ont par rapport à des poids, des mesures. Ah, il faut comprendre. Il y a les mouvements là. Message au baron, il y a clé. Exo, on était ensemble. Nous partions ensemble là-bas à Kingakati. On a eu les mêmes montants. Tout le monde a reçu les mêmes montants. Mais comment moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai confié, j'ai investi. J'ai investi mon argent. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et vous avez fait quoi avec votre argent? Avec votre argent. Manger avec qui? Pas de pas. Il y a 4 euros ma belle. Na bosani. 6. Et Koumani. Toke 7. Sainte-Thérèse. Marie-Josée. Toke 8. 8. La reine. Là il y a Yépé. Zambe. 9 azate 8 kaka. Basuki na. Zela. 9. 8. Bon pour nous dire 8 hein. Donc autant mi ba. 9. MK. Baza. Mais chez nous, il y a des femmes. Autant ligema ibé. Aki omi ki tsati na niveau wana. Moura mama na waza nani? Moura mama na yo aza nani? Oh, tango lingo finga milo tala nanu mama na yo. On rôde votre maman tchétché. On sims votre maman les murs. Au Tchétché là-bas. On se montre parce que Belleville. Alobi na papa Serge Zoloba. Azo mon roboabi. Papa Serge Zoloba. Ah, événement Musuni. Mais c'est qui binoté? Moura bino pe bossa événement na Musuni. Parce que tala siko bango lo so babi ke basa l'événement. Ba benga banani. Po Sherika na sakena. Gatibi alongwa. Bana gesho te, bana décor te, bana dakosa te, bana linda te, bana defina apwa te, bazana anibi asibiesi te, bana topi te, bazana batu te na oloba na yo. SB est joué ça, artiste et comédien. Communicateur ya SB, bazo finga artiste et comédien au cabine. Si la mutatinda rabango. Si la mutatinda rabango, si la zo courant nango, si la tinda rabango. Ah bien katiko. Si la mutatinda tendance finga papel lombe. Moment de parents il y a que papa le mafuka maza mutakala senga si la pardon si la nani na mboko si la sala nini oyo si la mondo de parents le baké papa le mafuka ma aya mutakala pa yango moni malédiction condamnation ça toujours na ngamba si la yango moni bata mabe bata sata Babylona bazape na elle na yi si la tina bango Seigneur tendance à finga yo le meilleur zoba tendance à la capacité à finga papa le meilleur zoba mobile ni na malongo tendance à la vie à l'équipe papa lombe bon na robe on les a koyora comme ma robe wana non jamais le passera comme ma robe Moudoko le kate jamais tu ne passeras. Robi nangai. Ya mutazate. Ya mutazate. Na ngonga mona catalogue mutakota. On te zelo kwa roba ntono to sila lata.
Mais bah oui, bah par rapport à Maman Delta yebi na ye belle vite ezalaki nani papier le même à présenter et pas à présenter belle vie pas Maman Delta. Yaya muta bongaka na sima mutu. Et en plus ngai na bana okene kinga kati. Tant na benda bino na sinya kinga kati bobongata bobongate. Malgré tout vous consommez votre argent comme vous buvez le bien. Mais alobi sous par rapport il y a mbongo oyo vous payez $10,000 et pas Delta pour na aya ko représenter Côte d'Ivoire ah mais tandis que bande na bino ba congolais vous fouti bango à $100 rapport pour ba prester na showbiz. En tout cas baza batabiloba loba. Ceux qui appellent si Maman Delta $10,000. Elle mérite. Et ça problème de ceux qui Maman Delta a eu $100 a eu $10,000 a eu $100 le coup mais ça nani ça ka ya belat honorer Delta Merci mon argent, j'ai investi. J'ai versé mon argent à comprendre moi je n'ai jamais cherché les fâchés Kalombo, non. Moi je n'ai pas cherché les petits, non. Moi j'ai choisi de faire des films avec les gens. Voilà les résultats des choses. Bibino bosali spectacle mais na langue internationale na français or qu'il fallait bosser en langue nationale baninga les alaki banini et ça logique faut mona ke bateau yo bakima classe tant vous vérifier ça na ina bango baza kuna enana zwaki biloko ya bato kindobika wana bayaya bango na bamida yaya bango nyonso basangana ikina bekumani bango nyonso to bekumani bazaka au toko ningana ningisa oningana ko ozomona wana belvi aza na classe voilà les retombées le résultat de ina. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Voilà, chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce net moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision. Je suis passé sur ce plateau. Nous sommes sur GI Télévision. En plus, c'est moi, Nasuka. Il y a famille Libota. Comme je dis toujours, je suis avec Bianca Zanga. Yende Toko Panzanteke. Vraiment, Lilo Marambouya Showbiz. Le 29 mars 2025. Et Wouti Koleka. Événement tant attendu. Bato Bele Bazela Kiango. Et les cas qui ndengenini. Spectacle. Qui au rendez-vous ou pas. Nani Abetisa Kimbula. Nani Asala qui est spectacle. Qui est à la réussite. Nani biano ya Bianca Zangande Tokoye Bayango. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, pourquoi pas Eldine, Mikebi, famille Riziki, Mobimba, Sandra Riziki, Espérance Riziki, et Grants Riziki, Binoana Nyoso de Konstutiaka, Balobi ni tache, ni bouton, ni vergetire, moi sur ya 1m80, moi sur ya Tonda, Yanzela, Elino, plus 1, Bangonde Babanda Makambo, Mama Wivine, Mukanga,
Moukoko. Voilà, c'est par ce nom que nous allons débuter notre tranche d'aujourd'hui. Comme je disais toujours, je suis avec Bianca Zanga qui se dit déjà bonjour et bienvenue. Nariti Machobez. Bonjour. Ouais, Nariti Machobez. Bonjour, ma mélomane. Et bonjour, Madame Belleville. Nariti Machobez. Ma voisine. Ah, boyébé là. Ya Gabi. Ya Gabi répond Sinez à Kambo. Ya Gabi. Voilà la réponse, c'est Gabi. Ya Gabi. Monsieur Bandi Mabé. C'est que tu as monsieur Bandi Mabé. Ya Gabi, ça va. Ya Gabi a besoin de le 27. Le 29 de l'équipe. Donc, ya Gabi a eu une attention mati. Ah, bien Kaza. Atakuta ngoa. Zélana bien ka. Nzambe. Ah, ben. Il y a attention mati poani. Ya Gabi attention mati. Ponani. To yebite. Ya Gabi à un hôpital, tu habites tes années, elle dit à Nini. Ya Gabi, moi j'ai pris pour toi. Toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Tu vas voir des choses de belle vie dans l'année. Toi tu ne mourras pas. Moi je vais mettre mes genoux sur les terres. Je vais prier pour toi. Ya Gabi, toi tu ne mourras pas. Jamais Ya Gabi. Toi tu seras avec belle vie. Donc tu vas parler de belle vie. Ya Gabi. Tu vas parler de belle vie. N'arrête pas. Jamais tu t'arrêtes. Jamais aussi à l'hôpital. Jamais à l'hôpital. Il faut soit bonne santé pour me combattre jusqu'à le 29. Malheureusement, le 29 est passé. Voilà, le 29 est les qui Makambwango Yango Yotozela qui Madame Belleville et le Kono avant tout banda. Il y a le 29, tout banda qui est le 2 mars. Le 2 mars, tout le monde qui soirée des galas. Oh, et Salamaki pour l'ouverture, il y a mois de mars. Tout le monde est sous le 29 mars. Spectacle na showbiz. Bianca Zanga. C'est la vision analyse, il y a mois de mars. Ah, non, Belleville à la diable. Belleville, gauche à Cristiano. Droite à Messi. Moutouna et Ezaya Karim Benzema. Moupandi ne boye. Ezaya Marcelo. Soko tali koto boye. Ah, ok, na Brésilien nani Neymar. Non, le bano. Tala. Belva bimisa batana nyoso. Na ye moko kaka. Na ye moko. Et puis au zongi ne boye. Ya Mbappé wo. Poutine de l'écriture, tu es qui? Bianca. Émission, on a zoomé na ba pique trop. Quand on a bandi libo bandi de babluka. Non, il est Ah, Bianca. Azongi sou. Oh, l'Élysée, ce qui j'ignore. Omélia, maman. Gala, goula, ro. À la famille Libota, famille Libota est le quoi réel. Non stress. Au gagner. Combien de Ligue des Champions réel à Zanamo? Combien? Bisous de réel 15, bisous 7. Nous sommes à peu près. Bientôt, nous allons battre les records. Non, nous allons bien. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Donc on laisse Nzamba Versace. Merci à toi d'être laissé, maman la Leslie. Un grand merci aussi à Yannick Lessa, Mifi Lessa Motema ya papi. Merci à Majos Lessa, ya Dodo Lessa, ya Richard Lessa, Babi famille Lessa Mobima, ya Didi Lessa, Irène Kialuta Motema Richard. Merci à Tanadi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Bibi Choumou Somba Ipoupa. Un grand merci à Evelyne Duchesse Tounani, ya Moussouni. Babi, vraiment merci à ma maman chérie Elisabeth. Babi, pardon, maman Isabella. Maman Isabella, maman l'a béni 3 fois. Bola Moleki. Maman Bola Moleki, vraiment. Wana maman chérie. Wana maman nanga vraiment. Merci beaucoup. Na mauvais propre. Pichu du foie na mignon noble. Un grand merci à Pichu du foie na. Il y a Pichu du foie na mignon noble. Merci beaucoup na. Mauvais propre Tito da Costa, Jean-Paul Kapinga,
babi vraiment le roi célèbre Christian Ngoma yo yango wana vraiment exode merci na masa na ngai Raissa babi to uti et donc de longue date o ayebi te to souffrir na masa na ngai na exode babenga na biso to sala boy to zonisa boy mais le lotande le futi biso en tout cas ba question yo et puis biano yanga voilà merci beaucoup to bandaki déjà par rapport à question ya showbiz au ça la biso na nous récap et showbiz les gars qui ndenge nini maramuni les gars qui na kati et loko nini sepelisa qui public tout ça no récap place wana vraiment d'abord au moni tozo sepela parce que to longi c'est to longa été la minute peut-être un chose qui est bazon c'est madame Bellevue Mai sous biso to zawapi to batami to songi boy mais ceux to zongi sur na TV parce que bravo d'abord na ba public au bayaki bato ba méritaki abimisi ba mbongo na bango ya $10 et c'est belle lelo na ba famille mususu pour ba lier vraiment bien bon sentir que akema wenza $10 ba lami pe banda ku ba lier ba tondi musu ba lier ko na ça $10 mais pas vraiment ko sentir que nda ku ba lier ba tondi feza mata ba $10 wana ozomona mais mutabimisi pa ota spectacle à Bellevue za nani aza mutoko ya yo mutoko ya nga mais bato ba yena ba respect moko boy bato ba yena considération moko boy pas Bellevue exode donc mutu musa bimisi $30 na ye la moye VIP wana ezala ki plein non ye la VIP non loba na yo mutu musa bimisi $30 na ye aye showbiz na $30 ne peut-être msusu mona lekni mo basa e fièvre ndekone mo bazuma problème ako soutenir ako pepe a compte minerva la moana c'est ça natali habité fona ya mo belle vie et puis moi ma drapeau France ils ont pas oui na mona ba drapeau France Londres na moni États-Unis zalaki na moni Angola zalaki donc c'est que vraiment appel au bosala qui a muna mutu ba délégation nyoso ya na ba drapeau et yokanaki na mise public tala kaka tonga na komi mutu avandaki na VIP mutu avandaki na VIP ozomona mais délégation ya mamita dina babité mamita dina atindelaki nga mbongo no bazozela ngai na kota pona vanda nga pe na bi jamais na moyibi te na bisi mama na yo telema zo $30 ya kotekela nga VIP ya no pona boli na koza pe $30 na nga na nia mukiti OK peko na bibi na kinga bi mamita dina zane pe na kinchasa te bango pe na na bango te na kena nga ozwaki bongo mpo babillet esilaki omoni choix osala ezalaki te il fallait navanda ka liboso mpo natala spectacle alaini ovivre na vivre comment français wana ezolobama o mide akoki balobi mabe balobi bino bosali spectacle mais na langue internationale na français or que il fallait bosala na langue nationale balingala ezalaki banini eza logique fo mona ke bato oyo bakima classe ntango Bellevue na ina bango baza kuna enana zwaki biloko ya bato kindobika wana bayaya bango na bamida yaya bango nyonso basangana kina bekumani bango nyonso to bekumani bazaka au tokoningana ningisa oningana ko ozomona wana Bellevue aza na classe voilà les retombées le résultat de ina mais bien que ça to sola ngona nunga place là nazo comprendre bien te balobi bosali spectacle na français mais or que ngana mona ki ba décor ilonga banani ba ngombe basala spectacle mais zaki na lingala comment petit bango bazo baka bango ba bien médical ya français mais nyoso ba ça zaki ka spectacle bon spectacle tout à fait logique normal président Lomba lobi bozo solo la bino moko te bozo communiquer message na public ce n'est que normal logique message oh bango ba kinango eza clé Exo, on était ensemble. Nous partions ensemble là-bas à Kingakati. On a eu les mêmes montants. Même montant, tout le monde a reçu les mêmes montants. Mais comment moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai confié, j'ai investi. J'ai investi mon argent. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et vous avez fait quoi avec votre argent? Avec votre argent. Manger avec pas de pas. Pas de balanga.
Ouais. On va benga papa de papa, papa de papa. Papa de papa. Il y a papa de papa. Papa de tonton, il y a tonton de papa de tonton de tonton. Vous allez manger votre argent avec les fâchés Kalombo. Vous allez manger votre argent avec les Ernest Itumba. Seigneur Jésus. Mais moi, j'ai investi mon argent. J'ai investi. J'ai versé mon argent. Ah, comprendre. Moi, je n'ai jamais cherché les fâchés Kalombo. Non. Moi, je n'ai pas cherché les petits. Non. Moi, j'ai choisi de faire des films avec les gens. Voilà les résultats des showbiz. Voilà les résultats aujourd'hui. Showbiz. Madame Belvi Kandi, la patronne, showbiz. Showbiz. Mais est-ce qu'on a tout la place Morowana? Na kati ya spectacle, Madame Belvi na scène, atika liye moko na scène. Public ezoyemba, ba voisin, boyebela, showbiz et tondi. Ezaki nini? Nana menamai. Mais non, mais ça, non, les. Mais il y a ma belle fille, mais non, les. Il y a Gabi, ça va. Non, le banon. Au but, on a des belle fille. Na luka mo bellement ba soda, ba pété ba. Oh, tu es général, hein? Tu es le cas général. Ah, n'habitez, mais ba général full ne ba to likolo, mais les arabes ba général loin. Ton public est ton belle vie, ton public est ma voisin, n'engue zaka ma pekabo. Boyebela. Showbiz, ya. On pas bande scène na. Ozomona. Donc, à ça les locaux n'engue zabo soko yo moko vandi mabo vanda swa bolobité. Moi soyo. Moi soyo azan inspiration. Asali musala na ye. Moi soyo apesi le meilleur na ye. C'est ça. Yango public yemba parce que ba jaloux ba bande kozela neya esala mana showbiz. Ah bien ka ba biplika mwa ya ba voisin o eza nango lokuta parce que tout le monde on a biso moko boye a publier photo a tie photo ya showbiz. Zuma on a quitté. Zuma pesa libandino respect ya. Zuma calculer libandi na yo Zuma. Tu donnes pas ton libandi le respect. Seigneur Zuma, il faut donner votre libandi respect parce que vous méritez le respect. Zuma. Au moins parti ba tout ba bimaki. Ba tout ba bimi na bango. Ba dada ba tika ki dada na Karine Mputu. Ba no sona maman Leandaya. Parisienne. Jika de jika. Ba vanda kiwana ba oze ba maman Leandaya. Ko ba kenizela moko. Ale Zuma zuka photo dada. Na Karine Mputu akati. Siko Zuma plein o ba tunya so tu ba otena ba TikTok. Oh surtout live eza na bela pour na Belvi TV yango moko batala. Siko na lobi Zuma. Pourquoi vous êtes comme ça? Bah qui sera si la Sony. Sony ndeni bien. Non franchement, bazo ça si la Sony. Pour comment bozo mona ke eloko ça mi plein. Mais bango ba yolo ba lisusu awa balobi eza nango lokuta tini bazo ba voisin en plus ndeko na biso mususu aye awa alobi eloko bato bakotaki wana bazalaki bato obino bokabeli bango ba billet tout ndeko na biso mura abi bokabeli bango ba billet na sens nini parce que en irresponsable bazalaki na salle bato bakota po ba image oyo bato bakota ezali ayi bato bakota eza bana mike balo bafana na babumbu bayataka bien te yango nde bino bopesi bokabeli bango ba billet po bakota na showbiz. Hein? Toboka. PD. Okobonga te yango kasi mezo ko makabo. Pota moyana ba loprade. Bino ba mura. Je ka nti muto ka mura ko lo ba malamu ni pa Belvi. Si mutema nenga za bongo tension zo regretter. Abitangu na zaka na bela po nini Belvi asala événement oté. Ah, o regretter. Bazelika biso abenga na biso. Pour ça l'événement bon honorer biso. Abia ya biye ba bengana ete ya kinani place malamu ezali, place vérité ezali yango moni ba ponana ba lekechu, ba rezi, mura, décaré, sam, oya Victor ateka na Victor na maya kalamu wana, ataka na salon na maya kalamu, nana ni susu, o azaka na kauka esika ba tourna ka ba polin ekiri de Kifuendende. Sikoyo no yebisanga na famille bota. Kifuendende ne.
Bon, on va le demander qu'on a vu nos pas ça. Toza na été. Yaya, ata balobi ndoko la biso. Babi pas à la Yaya. Oui biso. OK, ton dimi. Maintenant na moko. Ba ko na ba combien? Mes amis, je compte les nombres, les deux fois qui sont, c'est les bakouk. Barezi. Moura. 3. Décaré. 4. Barezi. 5. Lekechou. 6. Oya Sam. 7. Oya Maya Kalamu. 8. Oya Zara Veni Kauka. 9. Zuma. 10. Essaya. Nzambe na ngai. Ba 10. 10. Bianca. Ba 10. Mais chez nous, la famille Libota, personne. Malgré la kosa. Malgré tout, la kosa. Bisoma to tomboli maboko. To tombola maboko likolo et auto balancer ba on a tenacé. Ceux qui t'ont na bana basi. Ba des fois. Je commence les listes des fois. Tendresse. 2. Miss Lolo. 3. Yagola. 4. Bolokoko. 5. Yemo mamuteke. Nzambe na ngai. Émission ekota te. Na olubano. Ya kati olobi mabe. Na bosani. 6. Ekumani. Toke 7. Sainte-Thérèse. Marie-Josée. Toke 8. 8. La reine. Na Yepe. Nzambe. 9 azate limite kaka basuki na zela 9 8 ba ko nje ba 8 donc ota mi ba 9 MK Nzambe baza. Mais chez nous il y a des femmes ota ligema ibele ota li plasma ota Darling Love Samiga Amba. Balobi likambo yango ya basi boyebi bakamu babi bakanisaki lokola bolate dega mais bolati na bino loka malonga te bolati kutu te tozwa robe oyo ya soirée tendance akangama nango banda asala anniversaire alesa bato bakili ya 2024 yango alataka kaka nzamina tozwa robe wana tendance alata banda 2024 oyo asala anniversaire na yolo alesa bato bamakila beaucoup facile ça. Wa référence ate robe wana soirée na bambuma ba pe ya kangama nango kaka tale loko ya gola lataki omoni tanga kena otika mutu na aéroport akosi bisa ke Dubai robe na noir amkusi wana yanga zongela ke nkana ifilima tabino bosaka na bato ya bino ba bato mo boko fi exo ngana beta ki chaussure ya Gucci na beti chaussure à Gucci et outil direct. Eye. Na memi ça qui a Fendi na ba licence nango. Bianca. Na lati lunette à Gucci. Bon na ba robe. Wana za koyoka ko ba robe wana. Non, jamais le passera. Comme ba robe. Moudoko lekate jamais tu ne passeras. Robi nangai. Ya mutazate. Ya mutazate. Na ngonga mona catalogue mutakota ngoteza lokwa robe Antonio autosila lata. Bango mabula lokwa bango ne bayebi koloba. Exe bayebi loba te na loba na yo. Bayebi koloba te bayebi choqué te. Et lokwa liboso fo baza na souci parce que ba police ici là. Si la salle événement place to les mikate na yo da so les mikate na spaghetti. Mikate na spaghetti. Na boula saucisse. Tikaboye. Place to liaka mikate na saucisse. Bien, ozoloba mabe. Ni place to liaka spaghetti. To les mikate na boula saucisse. Place belé ekota te. Na oloba nao. Ozoloba mabe penza. Sikoyo, bo police ici, on écoute bo ba no lela. Balela. Bianca. Yo mon événement musunité.
showbiz wana elia ba musicien mine na mboko lotanga kombo te. Ah oui, oui, tout le monde a. Siko mwana mukilo kola belle vie. Oyo sila za koko na ye. Oyo Thérèse za mama na ye. Zambe na ngai. Oyo ya Gabi za mama na ye. Kolo. Bazwa mbongo wana nyonso tu. Bakalikila te to sala te loko mo ko tika la ta du cercle au cercle. À part XP Charles. Ah. Mais mwana mukie. Asali plein ya modèle wana. Bango ba mikolo bakoza na sonité. Bianca. Ba papa masumba ko honorer belle vie. Ba président le maman Delta. Mais babi ba papa maman Delta yebi na ye belle vie te ezaki nani papier le même ka présenter et pas présenter belle vie pas maman Delta. Ya muta bonga ka na sima mutu. Et en plus ngai na bana okene kinga kati. Tant on a benda bino na sinya kinga kati. Bobonga te. Malgré tout vous allez vous consommez vos argent comme vous buvez le bien. Mais alobi par rapport ya mbongo oyo bopesi $10,000 et pas Delta pour na aya ko représenter Côte d'Ivoire awa mais tandis que bandeko na bino ba congolais bofuti bango ka $100 rapport pour ba yo prester na showbiz. En tout cas baza batabiloba loba. Soki bapesi maman Delta $10,000. Elle mérite. Et ça problème de ceux qui maman Delta a eu $100 a eu $10,000 Aïda a eu $100 le coup moi ça nani ça ka ya belat honorer Delta mais pour bango balingeza la bongo bazolo ba makasi bango balingeza la bongo pour ma belle-mère a $10,000 pesi maman Delta par rapport ya nini par rapport à Yannick. Il faut comprendre bateau baza 3 fois, 4 fois, 4 fois. Pour muto aza normal, tu vas Nathalie attendre maman yeko. Abi kuto abi nous voyager. Bato ba yebité. Naza na kin. Mais na yena nga kaka na salle émission et puis na ta la spectacle puis na kende na ngambala moko. Mais bon, attention, elle va payer $10,000 à honorer belle vie quand même. Mais $10,000 à y la délégation. Avant de dire il faut ça bon quand même. Et bon, il va te belle un bon. C'est bon, il va y bango. Il va y avoir belle un bon. Au moins que maman ba ma zoba, ba lo babiloko ba réfléchir à té. Ozo réfléchir té na nya lo bani. Mais la patron Nazarane pe la patron. Le côté, si comme on l'a ça paye Delta $10,000. C'est quand même bon, $10,000 c'est beaucoup hein. Ou quand même $10,000 ka pamba boy. Et foutre les séjour né hôtel. Kolia na ye, komela ne pas yé mon côté. Asa en délégation. Donc merci pour me reconnaître que Belleville est ici dans Mbongo. Merci pour me reconnaître que Belleville est ici dans ma capacité. Merci pour me reconnaître Belleville. A où tu connais la showbiz aussi la tia ko kufa tu connais la moté. Ce qui ici la zaki na Mbongo na qui fêté 5 ans à Béatrice Béatrice Nazali mwana ya malamu leki ya basantu. Béatrice est la ville. Yes quoi fêter alors. Aye mukanga ngalula na sima ya nini oyo babenga nini o babenga kotango nini zela koto ya barumbu bakota sitas bakota bakulu na wana so oye quelque part wana so oye da ba 21 ans déjà bakati c'est événement c'est capable événement bango déjà événement de 20 ans babimba kei il est pour banga place na kata ezawana pe bata makolo bata mituka bazaki te mais famille bota quand on a fini notre soirée oui tout le monde biso boito tokineti limanto moni mituki tanina tout le monde na showbiz wana parking wana mobezaki plein yaya na oloba na yo Belleville tu es qui pour ni ko sala ya Gabi mité ma pasi boy ya Gabi za mena non ma ya Gabi ma za ka pona ya Gabi ya Gabi tension de nini ngambe ngai bien quand lelo tomoni Mamilo a mati miniature Mamilo mati miniature par rapport il y a présence na ye na kati ya nini wana balobi il fallait pas Mamilo moura lobi il fallait pas Mamilo na babiloko nyonso sala babiloko nyonso ya za nango akiomi kitsati na niveau wana moura mama na waza nani moura mama na yo aza nani oh tango lingo finga milo tala nanu
maman na yo. On rôde votre maman au Tchétché. On sims votre maman les murs. Au Tchétché là-bas. Mais maman Milo, avec toute son capacité, Ozomona, azo reconnaître Bellevue Mora Salaka. Ozomona, non ti si la kosilisa. Tu connais l'événement na te. Ah bien. Non bano. Siko ba maman Milo ba reconnaître valeur ya leki, ya mwana. Ozomona parce que Bellevue belé alobi na papa Serge Ozoloba azo azo mon roboavi papa Ozoloba ha événement musuni ha. Mais ba c'est qui binote? Mourabino be bossa événement na musuni. Bana siko bango loso ba bike ba sa l'événement. Ba benga banani. Po sherika na sa kenai. Gatibia longwa. Bana geshote, bana décorté, bana dakosaté, bana lindate, bana dafina apoate, bazana anibia cité, bana topité, bazana batouté na oloba na yo. SB est joué ça artiste et comédien. Communicateur il y a SB bazo finga artiste et comédien au cabino. Si la mutatinda rabango. Si la mutatinda rabango, si la zo courant nango, si la tinda rabango. Ah bien katiko. Si la mutatinda tendance finga papel lombe. Moment de parents ya que papa le mafuka maza mutakala senga si la pardon si la nani. Na mboko si la sala nini. Oh si la mondo de parents le ba que papa le mafuka ma aya mutakala pa yango moni malédiction condamnation ils a toujours na ngamba si la yango moni bata mabe bata sata Babylona baza pe na elle na yi. Si la tina bango Seigneur. Tendance à finga yo le meilleur zoba. Tendance à capacité à finga papa le meilleur zoba. Mobile na malongo tendance à la vie à l'équipe papa lombe. Tout ça la assemblée maman beza ouais bien ka. To mobile ni aussi la zana ya l'équipe papa lombe. Maman muteke zana simu makambo wana. Donc tini ba loba bongo bazara baza soutenu par Yemoko. Pour ngai lo esalenga moi passe ezaki yo kanisi nanu yo kanisi ngai lelo na vandi na kiti na bi elombe longwa kuna lobi na on vandi na kiti na tanga kuma Bellevue non jamais jamais kutu papa na ye on comprendre on comprendre grandeur oui so boni kutu soko tanga ta kombo olobi ta kombo ya comédien mo boy madame Bellevue zo benga na yo soko boni toucher icône valeur neti papa masumu oh baba rezi ba zuma ba vana ba osaka na ba bi théâtre soki baby nyoto li pona masumu to za wapi to sala rassemblante exo place ma bezali ba comédien baza hypocrite en suzolo awa ayaka makambu ya nani makambu ya ba kendaka na mama Kalunga tane ba comédien ba telemelaka en suzolo président Asuzolo a senga pardon s'excuser pour la grande sœur na wana siko boni ya gabi ayeli biso ke aliani ya na makila na makemba bien ngoboye ouverte et puis ma comédien baza très à l'aise nana sa réplique ils a par rapport à des poids des mesures il faut comprendre batu mabende baza pembeni ya libu montono Matuma beba za côté kuna. Bianca. Merci ya malamu que on appelle ça bijou la reine merci parce que ayela biso libumu code makolo soso. Merci bijou la reine. Ya bijou riboti kaye. Ai boti kaye hier azali na programme na binote boti kaye. Ai boti kana bino hier. Merci pour bijou la reine ayela biso makambwana. Ayela biso makolo soso libumu code. Ça c'est un pardon. Yepe de ya loba na olimbi sauté au finga pula ye yeza muta n pour n da pour deux abi yo benga pula ye o senga pardon olimbi sauté kena benga na pula ye bisu la gani luka so comme pardon ezate et au fuka mi deux fois pardon ezate tu fuka ma troisième fois so wanga na ye voilà, merci beaucoup. Bien qu'à Tomo chité la biso déjà, tu remis na souka, il y a émission na biso lelo bien qu'à et loko ya souka, question ya souka na ina tuna par rapport il y a entrée ya batu na showbiz. Papa elo metanga kuzo kota
apesi mbote tomoni ye na coulisse azo koyebisa bana na ye oyo bakojouer kuta eza bakoko na ye oyo bakojouer alobi bozala na collaboration na public mais tomoni baentrée na bino tomoni baentrée ya Jemima Ibele na Teka bakotaki nzela moko tomoni bango koloba ete bakanisaki nini bakanisaki biso tosalaka baévénement na kati ya bamboka na kati ya mboka oyo ya kote mulungu ezala so mbula ebeti tokosala so événement te. Pourquoi ba propos ya bongo bazo piquer banani te ba piquer ba tout te batalisi mokili combien d'élevage à valeur obi place ba yeba saki événement mbula soki chance ngwa mbula beta kita mbula soki beta ki ba place mususu na c'est pitié Bianca, yo pouvez soutenir Maloba wana. Mais oui, Maloba makamba so ba fini mutu te. Batali si grandeur à Belleville. Chobez ya muninga noté. Et il y a musicien combien? Oui, et en plus Mboule Betty, mais tout le monde ça les Tony. Yaya, base la martyr. Martyr. Yaya, non 80 000 places. Yaya non lobano. Ah. Dans 80 000 places, Belleville, elle est capable. 1000 places à ton d'ici. Oui, 1500 photos. 1500 places à ton d'ici. Ce qu'on a martyr en ce Belleville, c'est déjà 4 000 à 6 000 personnes. Oui, c'est belé, c'est belé. Attends à 2000. C'est belé, ma casse. Tout le temps, musicien. Oh, ma bête. Oh, bête, ma bête. Comment t'as déminté? Non, Loubani. Eh, ben, ça vous a félicité. Voilà, merci beaucoup, Bianca Zanga. En tout cas, tu as vraiment une télévision Zangonga, Bianca. Tu as une émission de Souka, vraiment, il y a une émission de Bisso, mais il y a Souka par rapport à l'émission puis la dédicace. Non, bah, tout vraiment va retenir Showbiz et l'équipe, waouh. En tout cas, merci à ma maman Oyo. Baza qui t'a na bango ya ko prier pour na bela pour na Showbiz. Un grand merci à maman Lombongo. Voilà, maman Lombongo. À notre papa José Ndita. Et notre maman Eunice. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma maman Nabiso à Londres. La maman chérie. Merci à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, maman Germaine Makesse, la grande H, maman Sakina, la mamie Tadina de Belgique. Merci à toi, maman Ningo Yamputu. Merci à toi, maman Niba Super. Voilà. Merci à maman Ewino. Merci beaucoup na Mireille Madimba, merci à Mireille Makaya, merci à Nanou Lungengo, merci à Pierrette, merci à Renate Kitenge, merci beaucoup na famille Bota Mobimba partout dans le monde. Place Union Sobozali, merci à papa Jean-Claude de Ataliana. Babi, merci à papa Jérémy. Merci papa, Jérémy Motema et maman Mireille Makaya. En tout cas, merci à Bino. Donc, merci vraiment à la famille de Botabola qui est vous avez vraiment à Madame Belleville. Exode pour moi, Moutumo Batiki Luanda, combien de kilomètres Kinshasa. Aux monde Batiki Paris. Dans Batiki ma pays n'a pas vraiment. Yaya, mais bah il faut soutenir moi si mon robot Oyo, il y a sans intérêt par l'amour. En tout cas, merci Nzambalola Pambola Bino. Merci beaucoup na Chacha. Merci na camarade Nangaï. Donc, merci na Ndeyo. Merci na Abakou inconscient. Donc, merci na inconscient, pardon. Abakou conscient, oui. Il y a un inconscient, le quoi Zuma. Et merci na Massa Nanga Libana Kombe qui a Ngaï Nzamena. Kamana Ngaï, vraiment Kombe qui Mingaï. Kamana nga mam kombe kimi ngai ngai nzambe na ngai kamana nga kombe kimi tio ko pesa kombe na Xil en tout cas wa mando ya peshanga na oloba na yo wana masanga protocole to kembi en tout cas Xil yango wana donc merci beaucoup na batu tout ba soutenir biso merci na GI télévision parce que pour la visibilité na nga chaîne mais sera disponible pour na nga Nzambalola Pambola yo chaîne Kendeboso merci na mo Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était là l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo et pourquoi pas à Eldine Mikebi, famille Riziki Mobimba, Sandra Riziki, Espérance Riziki et Grants.
riziki ya bino bambote yango wana vraiment balobi ni tache ni bouton ni vergeture moso ya 1m80 moso ya nzela ya linu moso ya tonda plus 1 bango nde babanda makambo yango mama Wivine Mukanga Moukoko. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Au revoir. Bye bye. Bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.